Il paraît, Azoyo va fabriquer les bogards. Fabriquer Basala le rôle là, basala le système le roi n'engel les bogards à rappeler la maison mère. J'ai le morobo, allez, balinga rola qui se rola taper bien, vous avez la moins aisance. On a les bogards, on a ça pas comme les autres. Basala yo na idée ya les bogards. Basala ndi nzamba basala ngai. Nzamba mutasala ngai. Obosala yango tunde. Dire ça que aisance na yo, présence na yo wana na maison mère. So mutata le ba mona le roi image ya les bogards. On a les bogards. Image ya les bogards ndeni. On a image ya les bogards. Non, le bagage face nous t'es comme. Bon, face n'anglais t'es comme. Et t'es comme sous bien parce que ça l'idée deux voyages. Ma passion nzemo. Bon, na sali deux voyages. Ma passion nzemo. Jack nzemo na single. Passion nzemo na single Jack Simbo Maka. Embi chanson wana malgré on se ça la wana qui est te nzemo ebani. Ça le ça des appels na vie na YouTube. Ceux qui ebani te c'est ngaz na vie. Mais au moins que combien d'abonnés soutenir plus côté pour na wera parce que même ta foule la banat inongo mwa kolimba unyama wepelimba nde wuta voilà lova kilelo mon amour me trompe de m'appeler bébé moi aussi à mon tour je lui trompe par je t'aime mon cœur voilà yangia mabolingo ngwe koma na tublio inexplicable d'accès mon makastani mangobe igia malongi le docteur. Où est parti l'éveil amour tomba Colonia Sultana. Nani wise inspirant à part où nani inspirant. Comment t'inspirant la wera? D'ailleurs non pas où à part wera son. On est makolo mingi ba musicien américain. Typique. Tu sais, mais moi, malgré on va languir là, on a mené utilisé moi, ba mélodie wana. Non, Z12, t'es tout sur le tout. C'est tout allé à Gianni. Et même en le bas que à ignorer, on soit interprétant ou le bi, et tu as ignoré les voyages au Wera. Le bi qui est à Tabotika qui est hier l'Ingoyane déjà en mars. À propos wana, bino me trouvant comment, bino bateau bozala, boya qui n'a voyage moko. Bon, en tout cas, à propos, on a Gianni Diallo Bible. Nabi qui célèbre fanatique parce que les rois de la forêt là qui s'abonnent pas pétiner. Mais hier moi pétiner bazon c'est la raine et c'est pas douce. Bon ça n'a gagné moronde polo douce. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes proches en train de suivre les vôtres Patrick Passidi ainsi que les Goudjoubo, c'est votre émission que tout ça là comme d'habitude to yambaka ba artiste musicien aki balobelara makamuna bango comme quoi que balobelara pe aussi ba programme na bango lelo tozana devoir moko il faut to lobisa o ezoloba manakata internet azabongo moko ya biso ya wenge bino moboyebi wenge ndenge nini solo la kati ya mokili na biso ya musique l'artiste musicien inongo azabongo na droite nanga to robeta masolo nyonso to robeta arena grand paris to robeta masolo carrière nenenga bandaki yango azabongo na mopanzi nanga kina beti bonsoir na ouais bonsoir yangande bonsoir boni santé boni mama kamboto ouais en tout cas santé pepele na ngolo nzambe maramoto ikende kitoko dans normal boni retour ya grand arena inongo dans les retours du roi donc Mamouki Togo on aura déjà ba feedback hein Mamoudou qui est déjà arena Grand Paris en tout cas il mon kolo mamouanati kolo live voilà azongina spectacle na scène na donc blanc les retours du roi to mega un peu to solo lango na kata inongo to pesi batutu ba kolanda biso to pesi bandeko nyoso balingaka biso mbote na yo Alain Salambi mbote na yo exaucé mbote Jai, to pesi mbote ya trop. Merci na bandeko baza scotché na direction ya États-Unis to pensez bon on a Patrick Benderaki to pesi bonsoir na ye Bada Julien bana 00 plus 44 to pesi bongo lisusu mbote également on a Junior Botas. Inongo to meka mpeto solo la parcours na yo ozambongo mwana ya côté nini commune nini. Ouais, vraiment là je salue d'abord les big boss les rois de la forêt les phénomènes. Et son excellence c'est Jantiningo Bilankoulin Diti Jacques Simbo Maka. Comme Oyozora ya Inongo, nga vraiment na province ya Maïndombe,
Ok. Précisément na Inongo. Natif ya kuna. Ouais, vraiment na botami kuna, na bandi ba activité musicale na kuna. Donc voilà. Et ça entre Bandundu na Équateur, donc Maindo meza on a voilà. Kanda lanja kombili langene na Maindo. Kuna bolobaka nini? Kuna tolobaka lontomba, tolobaka sengele, tolobaka lolia. Donc voilà, il comment peut y rapper moi ouais, de temps en temps. Y rapper nango mais betango ngai tout ba yo pe bien. Mouge bien. Merci d'ailleurs comprendre que ça bon moment dans les rois de la forêt. Parcours musical là yo beti d'abord que ça Inongo nani betara l'orchestre nani. En tout cas, moi vraiment mon père fut un grand musicien. OK. Dans la province de Maindo mais malheureusement à Koufa déjà, père son âme là où il est. Ouais, courage. Nazala na outre-mer. Père na sikoyo, ngana bano beta dum fort la bo mwana. Siko père bano lo bagino yo beta dum te foyembara. Foyembara mingi banzima wera. Ba wera son. Ba se wana to imba ba, hein, banzima on a papa mtanda biso. Wana papa na nga. Wa tigana na ndule. Banzima oyebima ya 4x4 ya utana zonga kikini bandoto senga na yo. Bapanse tungisi ngai baleka bolinga na yo. Nakokatisa ndenge nini ngai kobwato te. Nkai pe te ya solo bolingo pasi. Utana zonga kikini bandoto senga na yo. Bapanse tungisi ngai baleka bolinga na yo. Do banzimu wana. Travail à mon aisance et avoir, présence et avoir. Et oui, c'est présence. Aisance dans mon d'abord et avoir. Voilà. Au fait, nabano travaille na papa, comme abana tika dru, napesa ina na chant, na danse. Mais nabo moi on a déjà nabane ko préparer les rois de la forêt. Wa bisa nga dia ki no fo mana wera. Vous comprenez? Dans nabano ko tsada ba chanson ya wera son le roi, to so beta pina baninga to ça na banini. Anini non. Wana je crois 2005. OK. 2005. To beta dena maninga to tun sapie moi musique mso balabala wana tina okola. Tala pezo kola, ezokola mingi non siko batango ekoki. Nde siko son excellence Gentini Ngobila na Jacques Sembo Makaba ça qui concours moko na province ya Maindombe. Chaque territoire abimisa meilleur artiste. Ngasko na territoire ya Inongo. OK. Na qui meilleur. Donc la bola qui peut siko ba artiste et tout ba territoire. Vous avez combien? Nous allons on a 8 territoires. Maindombe na 8 territoires. Alors on a 8 territoires, on a 8 leaders au Babimaki. OK. Alors ngai oya on a défendre qui. To beta ki ba chanson internationale. Pokuna na ino chanson internationale pas na ezaki nini. Mais pas na beta chanson mo ya na bano rentro banzela bano le rentro nzemo ya Charlie. Je m'aimerais que tu sois près de moi. Tu veux partir, ça me dit que tu partes. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal. Je suis isolé dans l'obscurité d'amour. J'étais là dans l'océan des hommes. On est venu me dire tu veux partir. Yo 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 yo. Ah bah chanson on aime bien. Après tu as la chanson religieuse. Boli ba mo sous. Tu as chanson mo ya mise ya kin. Ouais biswa ko ngwa munene. Nazo les rois de la forêt. Papi ça des chansons na bola qui très na boli téléphone. Babi ancien chanson mo boy. Na kina ba ilo quand aurait dit na yesu na kester remenea. To linga pena to ko na. Ba yo ki sigo biloko la bi non. Non linga na yo ko pena na débat wana. Redi a misi kin kester. Nanze munindo imbara redi a misi et puis kester nanze muni. Ouais là na redi a miss na yimba assistant social. Na yimba ngo démontra. To kayo quand même. En tout cas wana ko dire le baptême ngo ils en ont poche. To kayo Inongo. Yeah. Angaye ngai ndeke ndo ya mama. Ngande koko mobali ya mama e. Silisa kela siwozo ata mitation na mbandaka. Zwa mpete monene na kompani ya leta. Zwa mpete monene ata na arme. Ba fami bakoya lokola kaka nde defile. Baninga kilasie, baninga bokola, bakoya nde lisalisi. Salisa, pesa motindo nini na kuna na kokite.
tika na nzemba ta na nzembo naki na assistant social après na ba question pe na ba ligne misusu il a biso pe kesa to yo kayo pena parce que question na ki na nazalaka soki na banzili kambwango moteme ekoti na ngao na misala ta mabe nayeba ta wenze batekaka ba garson na sumba yanga garson azala yanga ya seko zambo ezangi nyama ezali lokola mwaso ya botaka te nzamikani ozelaka elanga po ya botumbe yango Kinshasa oyo bamelelaka mwasi mbondo te po fidelité na basi ekoma ya kotanga o bobongaki opesanga ata préavis ngai mpe nazwa ntango ya koyebisa baboti banga o ete mokolo yenga na pokwa baya kosokola biso maboko on a question ki wana. Bravo à toi Ino. Merci beaucoup. Na ba ebele ba otala yo bazo juger bango mo na ba parler ebiteni ni ba komela biso na ba commentaire mais sinon bravo à toi. Merci beaucoup. On est pas boulot na biso cop nanga. Komi na Kinshasa. Na komi na Kin. Aye Wenge. Café ou mayana on a parlé. On excellent ça ne faut pas mission moi Wenge, faut café on a parlé. Wimbana yabike no oh mais osana ba ligne ba viensone. Ba mabiala. Olivier et Mozo bimsa ba bolote mais osana mystique. C'est pile na so le roi avec yo na yabike no osana Wenge. Merci. Okay. Esprit déjà spiritus déjà zalaki. Voilà ba Herman Lutelu ezobangisa. Te donc spiritus na nga faute donc. Vous avez un moi calcul makambo ebele na kati. Mais oui avant le spiritus la nini ça. Comme matege spiritus na nga fo. Ça ka non état d'esprit et ça la normal. Vous la tege non oza soit complexe au monde qui mutumo au munata la geno ye na ko peme ti. On a boulot de face esprit. On a wenge. Ouais, on a wenge. On a les sénateurs Simon Ikamba, son excellence Jackson Makaba Dadi Ika, Mayele Dina Tchétché. Esprit sans esprit zéro. Naya, ça la teste nanga les phénomènes azalaïté. Azalaï na Paris, on a Imba. Ba o bazala ki on a bayoka ki. Les phénomènes na bengi, mon cause dans papier kakol ya machine, c'est bon. Bigi non garder petit on a très bien. Ngamo na yana ok live. Les phénomènes na hier comiquine. On a fait le même à ça à Paris. Ah. Ok. Ça fait combien de temps déjà? Bon, on a déjà 5 ans. 5 ans. 5 ans, en fait. Les phénomènes aéroya, il y a un nombre de gens qui ont été ou yotayi nongwana. Na yo kaekas. Na équipe, na ba force, na ba boulot na bigi non. Préparer déjà kingo di bar. Na bigi non li bena li lombu na lukaka yeyo. Na pesa mara. Ayo kainga. Bimisa pe mayele uisa parce que talaka oluka boulot faut convaincre pendant patron atala que nos soldats pesa que vous allez le meilleur pesa que nini pour raison na exigeant a recruter ba chanteur makasi et pas à na mo exigence na imo avanda na ferre a recruter ferre a recruter Alempela a recruter ba grand na ba manda chante oui hein yo pesa formateur à grand formateur d'abord pour on pesa les meilleurs. On a eu qui c'est au niveau na interpréter d'abord Wenge. OK. Comprendre parce que na Wenge. Ba tout na d'abord une chanson nini ya Wenge. Et ou toi oyebi. Na bi na yebi na ba 13 ans. Na bi ba téléphone. Na bi ba fleur d'amour et Isabelle. Pour la chanson. Na bi 13 ans. Na yema super nani Aziz Marokula. Voici, maman, n'aime pas on. N'aime pas super César. Pour Paul, on a pas focal tout na kat. Abi. Difficulté ni nezala na ko interpréter Weranson. Parce que ça des émistes. Évidemment faut voir. Moi ben exercice oye bango pe difficulté pour na ko interpréter Weranson ezarani. Bon, on a peine tellement na préparer Weranson depuis mon enfance. Na trouvera peine difficulté mingité. Malgré naza originalité naza yemo phénomène té mais si on a bien interprété yé pour ça les formes na ça fils qui ba tierce ou ba to que non place emile voilà wera OK voilà et on a trouvé une difficulté parce que na préparé kala et na comme sous pembe na yé on a zanga qui na baki sisus
Voilà. Bando yemba air monet na moi nasal, nasal. Mais abisma non, il non faut long là hein. Faut bando pomper boy. Dirigeant il no faut na kinebo. Moni que no on zanga ki abaki système on a payé na ebo. La musique, voix ni les arabes plus simple, nasal, gorge to ventral. Bon, ventral. En tout cas, moi chanter faut ventral. Moni ba voix bon, ba nasal on les arabes ça dépend ya mutu soit. Donc en net ba père nanga que je salue de loin, père Jossard. Ogi voix ni des là. Ba chanson le pays des arabes bien. Les arabes. Il y a des nasal. Et ça est mon net nasal. Mais il y a bien. On comprend. Et ça, il y a ventre. Net ba le canto. On se comprend. Eh, mon père est mené hein? Père n'a vu se mener. Moi, je vais on comprend. Eh, moi, il y a net nasal. Mais nasal. Bon, on a oublié nasal. Eh, moi, il y a net. Mais il y a bien. Pour la chanson bêta ou binisa. Chanteur nini ya lelo wa beta pe nasal oyo yebi. En tout cas pe na nasal wana. En tout cas lelo na yebiti. Ya bien wana ya zate. Nasal o lobi ke ya bi me rappelle wa question ya bien. T'es tellement ba père Jossa bazana non. Ya bien wana. Ou ya Zaiko et binsa déjà. Ça zate. Au comme na maison mère. Na maison mère, na côté maison mère. Bandi boulot na sali test prise à confirmer que non banda le côté mouvement à confirmer ezaki journée bon ils allaient un certain jeudi la police non république mais bata on les allait confinement tout ba manda ko ta bien trop na répétition ils allaient confinement na 14e ri attends c'est tout répéter on place ba testant ay ba tout ba na maison mère kindana papa pikakol. Et pour ça, le même exercice. Pour vendre Papa Pikakol. Bon, en tout cas, Papa Pikakol a un chef d'orchestre à Wengi. Qu'est-ce que c'est? Il aura les bossons dans nous. Est-ce que va tout bakota? Il aura les bossons dans nous. Il n'a pas Kakol. Et on entend ça aussi. D'accord. Papa Pikakol, c'est bon, une machine. Il y a un baron bateau bien. Vous comprenez? Il y a un bien. Et là, il y a Papa Pikakol, il y a une machine, c'est bon. Il y a un musicien, il y a un boulot. Donc, il y a un boulot, il y a un boulot, il y a un boulot. Yo ne bini usimbati elonga na tanda on a monela ngona est-ce que kenda papa Pikakol bon nakinda tano ya wengine nakinda vanda papa Pikakol na vanda ti mais maintenant ken ermo boy ata moi 2 heures du temps Minerval Minerval ni nango on est na boulot na ngabno sa boulot na bisa mama Minerval là c'est autre chose là c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Non, 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 non. Ça, oui, bah. Nabia, yo nam tant na yemi nobi que non, yo senti présence. Est-ce que na foutu m'énerver pas na pole avec nous présence. Non. Et ça boulot. Papi Kakola rabon. Ayamara moto, nyonso bien. Yemu tayamba biso tout nettoyer na ba winga parce qu'il y a bandana vie. So inde siko yo, omo dodané. Faute. On a PDG TM Carl les fils. Full boss téléphone nanga Eric Le Bercy. A recruter na maison mère. C'est là ba recherche to sala ki ba recruter yo ba cotisio biso pe to ça ba to kendaka to fouiner to loki mo information na quoi na biso. Il paraît ba zoyo ba fabriquer les bogards. Ko fabriquer ba sala lo rola ba sala système lo ndenge les bogards ya ka na maison mère. J'ai le mot beau aller balinga ola kiso ola taper bien vous allez moins aisance ngana les bogards ngana ça pas comme les autres basala yo na idée ya les bogards pour basala ndé nzamba sala ngai nzamba mutasala ngo bosala ngo ça veut dire ça que aisance na yo présence na yo wana na maison mère so mutata le ba mono lo image ya les bogards c'est ngana les bogards image ya les bogards ndé oh mon image ya les bogards et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi les on a une image vient de sonner. On a mon wérati. Image les bogards za faux pour na yo. Bonima boy façon na kata ya maison mère. Ti mon ta image vient de sonner. Souhaite mon une image dans amour. Yo mon na image mutu mususe ngana na ebiti. Daya donde. Ah. Donde wenge za na to yaka. Comprendre? Ils ont ba musicien pe o babana.
que non, ils aussi m'attendent à débit par rapport à moi, hein, 6 mois par rapport. Ouais, bon. Le bokota na maison mère. Ah. Kalezara batu, artiste tout ya maison mère ba misalaka. Bazalaka déjà mo ba vedette to ba leader na kata ba orchestre na bino. Est-ce que lelo bozo mi chape na po na lelo yo inongo so leki na nzela ba lo ba payer pas za leader na génération na ye na musique ya son lelo. Ouais. On dirait te ba te belé so leki ndeti ba ye ba penza inongo te. Bon, tirana bisayo, o ezata na biso. Tant ya ba oyo ba leka déjà eleka. Nakolo belogo moko bango déjà nakolo ba bazoi tant les rois de la forêt. Ba beti ba album et ça peut ba succès. Ba peut ba chanson na bango, ba peut ba vocal. On se comprend. Biso sikonde to koti boye obi ki to bundira. Mana kota ki na koti album formidable et bien. Bundita beaucoup de awera zarawera. Mais oui. Na baba. Yende tala biso nyoso to jende la kasi on le belayo. On le belayo. Mais poto koma lelo boye. Ya on ne se poto koma lelo boye. To supporter et belé o bazara bazate. Bat musuba le bébé ki na we rande azana boye. Ah. Wingi binam. Est-ce que le bolo ba ki bo matisi wera? Te. To ba to matisi wera neza boulot o pesi bisu yenda sale ki mambo ki ne bongo. Sana mami. To matisa wera pe. Pesa komba wera likolo. To kumisara les rois de la forêt. Tant que notre boss. Mais to matisa ene parce que yene mutasa ki bisu ndito mata. Yaka bunda luki ba visa luki ba contrat na époque ateka face na biso na musala biso to sala. Lelo ba ke face ne te kama. Bon face na te kama. Et te kama sou bien parce que sali de 2 voyages. Ba pesion nzembo. Bon, na sali 2 voyages bien sûr. Ba pesion nzembo, Jack Nzembo na single. Ba pesion nzembo na single Jack Mbombaka. Na mbi chanson wana malgré promotion ezala ki wana mutaye ba yango. Te nzembo ebani. Ils na ba vie na YouTube. Ceux qui ba intéressé ki ngaza na ba vite. Mais au moins que comme na ba niveau souté ba tala ngo plus côté pour na wera nemto. Alors que notala. Kasi wera nemta fula rabanat. Depuis no mo effort nino sali po nzembo za yo. Tout mona batu tu balika na maison mère. Nzembo c'est le sala promotion pour zala c'est le nzembo babi nombe. Deti bino oboye lelo. Nzembo hérité mo sala ba promotion. Mais bino oboye lelo nzembo wera pesi bino même chance ya ba nzembo. Egoya Patrick, je te dis. Des choses oui. On a ça yo. Balbana français en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Naki non moi na wazaki première chanson. Na moi single. Peut-être esprit na no ezalaki na ina pototé. Comprendre? Ma sous esprit ezalende msusu. Mais siko to mu goyemba morote. C'est là si vous sous morote bimo tout na ngasko question na. Ça fait 2 fois ngoye poto. Oui, c'est la troisième fois. Troisième fois quand même. Sans album. Troisième fois. Sans album, oui. Maintenant, c'est moment. C'est moment il y a single. Plus que Kebaniko Mususu. Mais c'est pas un problème. Yo ibara ki moro tezoya papa. Comprendre? Tezoya malem à Arena Grand Paris déjà. Togoya la bisoana. Ya na ce ça. Togoya la bisoana. Tezoya malem. OK, à Londres, vous allez à Londres. Ah oui. Ba te belé ba ba ki yo te muto tambola trop na ndeko na biso nani. Café Rome. Zagina et moi un peu trop. Ni salagi Café Rome matikala. Bon, en tout cas, on a mon vieux Jordan Koussa, ma belle Ankolo ala nanga. Voilà, to pesi mbote, ma belle Ankolo. Ouais. Café Rome azali mbiaka una kuta na wenge. Mais na Londres to kende yona. Azali chamona ete mamne kutu ni legaki pe na yebi beti. Bozala mutu bozala ne mina moi bambata bo bando betango trop na ensemble. Tous ensemble mina pot na kin. Ah na pot sur combien? Moi tam dormo kwa ma force na et. Tous ensemble ndi. Ah mon équipe pas maile dina tete na zongi pa king bobi way. Mon azi pas mère nti mamoti. Auto na pas mère Chantal Elonga. Auto na pas Barbarita muku. Ine sala ki Café Rome matikala. Bon wana ebi moko ngabel masola Café Rome en tout cas wana foyer moko. Bozana ba date. Changement ba date wana sala mandengeni. Bon, en tout cas, moi, c'est le passé. Hein. Les actualités, c'est le passé, oui. Ça fait partie de Wera. Ça peut battre Moussouba Lobake. Wera des thèmes, tu as ça l'effort pour musique et zonga. Battre Moussouba Lobake, Wera pas bundaka pour musique en zonga depuis Londres. Toute une réalité à Londres. Mais oui. Parce que nous, on a Boundissama fort. On a des Boundissama fort, mais
Oui, c'est là qui est important, to betaki. To bolaki. Vous avez des dates. Moi, rebeti, moi, rebeti. Cassité, bah, contre molé, ma bazan a raté. C'est qu'on dit souvent, l'homme sans critique n'a pas de valeur. Dans les rois de la forêt, Bundissa Marato, mais tellement ça va un phénomène. Il faut rendre nous les bétara et bétaki. À Solena, on est bien. Va mettre Bilangama Kofi, va mettre Pai Pai, mettre Mai Pai, pardon. Va mettre Belé, Boda Bodak, va venir Gauthier Mascotte. Va Solola qui bien, na bandeko tout, va vivre. Il ira bien. Voilà, il s'appelle comme ça. Inongo, l'un des musiciens de Weranson à qui on va devoir discuter vraiment largement avec l'artiste musicien. Merci Nabandeko Bakota Labiso, merci Nayo Exaucé, merci Nalen Salambi, les Spirit de joyeux anniversaire également à toi et à Mami Choumba Topesibino Mambo Théâtre. Merci Nabandeko, Nyoso Bopes Abiso temps, et ba partagera Biso Boye Badozala, une chose de bien. Inongo. Ouais. Moko ya ba chanter. Moko ya ba soldat ya maison mère. Inongo. Ouais. Tout le monde a souvent payé sous 3 na catholique. Est-ce que kokanga na bino mibale de la même façon au Weranson na salaka Fabregas na déplique. Est-ce que wabimisa bino na dio wana na idée ya dio wana? Bon, merci beaucoup pour la question Anna. Bon, peut-être que vous avez une idée ya ba fanatique. Mais au moins on a ebi ngana catholique to bien ngana souvent ma passa. Eh bien, il passe ça, il passe ça. De même aussi, hein, Fabrice. Ouais, parce que tu es ensemble. Ouais. Ok. Malgré que ça là qui moi test avant mais il andana qui. Donc, bah bien si sommes tous qui toi, moi ça me semble noyer manette moi, mano interpréter chair de poule. Mais aïe au qui m'a mo, tu es ngana catholique. Tu m'as solo la fort, tu m'as pèse na ba conseil trop. Mon cher, un jour, pendant tout le roi, le roi, tout travaillera un jour. Tu vas nous mettre à poto, on a tout dans salam. Si tu les lois, tout le monde taper à poto, on a payé. Catholique, ça fait combien de temps à poto? Et ça fait combien de fois à poto? Bon, nombre de fois on a poto et payé. 3 fois. Premier Londres, naïe, deuxième naïe, depuis pétou et Panama boy, naïe, 3 fois. Zemunino ba MBC bino déjà bino mbali. Est-ce que moni pe catholique azo pointer nga pe na pointer to pe sapi mo lo couleur na biso mo. Tout ça na ba dio tout ça na catholique. Na chanson on a yimba son excellence Jackson Mombaka. Catholique atia vocal. Atia vocal wana. Les walo ba no bon yo suis chanson bon tellement aux ana masana yo oko tika eti. Faut atia vocal na bi. Oh, bon c'est ça la route bien. Biso D. Ba to pe baloba on kando lo bien no ah. Pour raison ça la bonne ça la déplique na Fabregas. Mais biso to bango te biso to inongo na catholique. Est-ce que beaucoup changer peu couleur en haut? Mais toi changer déjà. Vous ça qui changer côté ni toi ba moi un peu bien. Toi na ba mai na biso bon capo catholique azawati. Malheureusement. So ça là qui a ce que na bi ki to planifier mission mona e. Oyo rasiko bankunga ngo live. Batu no bazuta oyo kabiso te fo ba oyo kabiso. Nani lo mona sala na catholique. Il semblait pas bête à guitare. Simbarat. Oui, na simba nanga. Donc on peut que moi trop en sèche. Oh. En tout cas, voilà coup du alobaté. Obi que le roi de la forêt bête à guitare, bête à clavier, bête à drum, bête à tout. Aza formateur. Kasinga la ni mo lokolo na ndambo. Si vous bête à moi tout. Mais oui. Ba Charles Gavro Charles nangai Lili Wabelo DJ Bouba. Ba la nanga maître 90. Donc maître 90 peut pas se boire qu'il est ACP là. Ayo ka pepo 90 peut moi poto moi kala mais sinon ça va. Maestro Nabiso. Voilà. Merci Nabandeko tout bazo Nabiso. Merci à toi Francis Coco. Voilà, to pesio Kimbango, to pesio Mbo Théâtre. Merci na Rémi Voima, to pesio Mbo Théâtre. Lelo, on est là avec l'artiste musicien Inongo à qui to benka pena. To meka to tala batalon na ye na ba poche tout. Tout le monde a to découvrir sous poche moko awa. L'artiste Inongo betela biso pesio guitare. Donc abisi biso abana na drum interprète wera a Jesus na guitare. To meka pena to solo la na ya to kana no nzembo ko betela biso nzembo nini no betela biso Inongo. Tous allez na Jutes. Voilà. Alors tu n'es le moi catholique non na mina. Nous allons battre belé na ye. Nyata biso. Mais na nyata wana no malgré ça te. Tu to ya na ye to popola on se ko bien. Tozo ka yo.
Mata nazobondela yo bolingo na yo ezokosa ngai mon bébé. Mata nazobondela yo bolingo ezopesa ngai eza yango te. Jila lingeti alingeti bolingo yango wapi oyo lakaki ngai. Jile bolingo yango wapi oyo lakaki ngai. Pili musheni naza mosuni mbanzi yaka kokota ngai tosala brochette ya murango tosala brochette ya lovango Inongo mwa kolimba unyama wepeli mbande wuta. Voilà lova kilelo mon amour me trompe de m'appeler bébé. Moi aussi à mon tour je lui trompe par je t'aime mon cœur. Voilà yangia maboli ngwe komana troublio inexplicable. Jackson makastani mangobe ige malongi le docteur. Où est parti le vrai amour tomba Oh là là Félicitations à yo, félicitations à yo Inongo. Ouais. Nebele bazoka bino, vraie chanson. Hein? Félicitations d'ailleurs. Merci. Et Naroyo Kango vraiment nengo beteli. Mais auto imana wana wanza ben pro hein, auto sala na OK. Auto imana Jackson Mombaka et Sali. Betela biso après toutes nos questions na biso. Oh l'amour, ça le cœur des gens yaman. Mais aussi bolingo c'est trinquer de l'autre ma mère béa. Vraiment il est difficile de rire lorsqu'on veut pleurer. Yahweh rançonne. Le plus terrible est de devoir oublier lorsqu'on veut aimer. Car il est de désir que l'homme veut être le premier amour de la femme. Alors que la femme fait être le dernier amour de l'homme. Jackson Momakai. Chérie, pourquoi voulez-vous voir mes larmes aux yeux, s'il te plaît, Momaka? Reviens. Après toi, il refait mon ado. Nawele linzela oyo lobaki na kokende. Bébé nanga protégé ngaye. Chéri nanga libéré. Motemango boya mindondo elinga se motomoko. Jackson Bombaka okoso ngaye. Nakoma kolela lela bébé. Nakoma kozela amour na yo Bombaka. Lokola moto na katia prison. Azozela se jour kobima ye. Ceux qui plaignent, retirez tes plaintes naye. Jackson Bombaka bokoso. Yonde plaignant nanga bolingo. Yvon Lukoki yako retirer plainte ya basusi. Awangana kangami na pisa kozanga yo. Bebe nanga Joyce la Gomezi. Bébé oye bilimiti ya lopango ba deborda kati bako kangayo. Na infraction ya dépassement de borne. Na infraction ngaye ya dépassement de borne. Mama Yangama le roi de la forêt Yanson Igwe Catholique a un vocal awa. Pourquoi Bolingo yoko les autres langai. Et c'est moi bolingo il faut ça des personnes unies. Et c'est moi bolingo il faut bozala des personnes unies. Jansera simba kina maboka kwinga lokola mai. Et baby c'est ba cordona love. Ouh l'amour est perturbé. Rétroviseur les kisaka bambandane yo panzi. Champion Wadel, roi de la Rochelle, Jackson Kiminga, bébé. Mon bako fali la bote manaliye. Kicha boko zinanga yo pesina na yango.
si le je m'apporte maman pasteur. Maman. Maman, si le je m'apporte maman pasteur. Mon est là, ya zonga. Moibi sokake koiba quelque part bato babeleli akimaka koswane kotisi moibi abolingo na moi na belela ekimisi bolingo jantini ngobila ekimisi bolingo mama latina ngai Janse momaka ngolo akima insécurité ya file na ebale. Est-ce qu'on a tiki chanson na bilo na masko parce que murutu so ya. Félicitations à toi. Janse momaka ngolo akima insécurité ya file na ebale me pécher alanda ye na mpambo na ndopo na poto poto. Denyanga na tinga mana yo bolingo na nga motema. Les jours je passe à toi, la nuit je rêve de toi. Na mesana na solo no lo kolanti na mesana na sola gopola. Mon bébé, reviens. Mon bébé, je sais la Gomez. Charlie Molangi, Patrick Alelayo. Nera nentima mote, ani kelo kelo Crispé Mpeti, Sakoko, Padou Mpeti, Jean-Marie Boto, Jordan Koussama Belankolo, Eric Lebercy, Yawe. Félicitations Nayo, félicitations Nayo. Merci. Vraiment, Inongo, tout se découvrir 3 ou 4 personnes à Katino. J'ai senti des plics aussi, quelque part, Namoni Eboalota, Namabialo. Vous travaillez à Bango? Bon, tellement na yaki na wenge, en tout cas na travail qui peut bango parce que na yaki na bata on a kota ki, ba voix on a ndekuma bano sala on neti boalote, ndekuma bano sala ko interpréter voix ya Vebo, c'était Wangila, sala qui susté. Alors tellement na mona na ba tembre on a pe on a bimisango, na bonza yango, de voir le bigino ah c'est go sala bien, au sala ba vocal et moi surtout to aimer ma chanson quoi. Donc voilà. Ba ma bien la paix. Tembre on a surtout bien dans fou mandinga. Voilà. Et bien là ba to la bino vraiment bien bino génération interprétation. En tout cas, tout ça génération interprétation. Faut comprendre besoin interpréter. Non, non. Parce que besoin comme ça ouais en place au bino ba broser la tête. Non. Tout ça génération interprétation. Je te dis, quant à moi et mon frère catholique, na tout petit album, t'es na wengi. En d'ailleurs, il y a ba répétition tout ça, on a Kimpoanza British. Ok. Chez Achille Dani Komoto Pamba, on a ba Shege Kimpoanza. En d'ailleurs, il y a ba répétition, on a ba concert M. Tobi Tara. Na ba zui tante on a bisu bina na bafle bien. Vous comprenez? So ndemoro tezo bi maboye. Ceux qui n'ont pas eu chanson, na catholique, ma vocal. Beaucoup de gens ah oh inongo ah inongo imbibo. Ce que bilo qu'on attend ou etikala. Vous comprenez pour ba répétition ba répétition un album tu vois. Ba album etikala nèg ba ki bouille un pipe etikala. Ba témoignage ba hein. Ba oui beta ba solo la bien. Yela mikolo nya sotala ba. Nani oise a inspiré ka à part wera. Nani inspiré ko. Bon ngam t'inspiré nga wera. Tolbe à part wera. À part wera son nalinga koyoka mingi ba musicien américain à part wera obeta rapte obeta typique ti mena nalinga nazo moi malgré ba hein mo ba langila on mena itiza mo ba mélodie wana non za 12 tout sur le tout non za 12 mais les rois de la forme t'ont inspiré est-ce que n'a pas bien t'as 5 bons musiciens ba les kala you inspiré musicien o ba inspiré 5 bon ba o ba inspiré ngate mais basé belé o ba inspiré yo au fait la paix que voilà s'il te plaît au fait basé belé basé belé oui non basé belé parce que musicien au moni peut mener le roi de la forêt asa fo musicien toke kunate on le belé yo to zongi na yo tolobi baza ebelé
Baza ebele sur le temps. Tangela biso ka 5. T 5 T. Tangela biso. C'est ma génération 3. 3 coups de Simbata. 5 coups de Sibité 3. Baza ebele. To ba na penanda de début amaram bina wingi meso mère bandi makam. Titi lelo yo. Mais ba meilleur ba les gars on ebele. Ba voko ba sala sala ba tika ba. Voko nini e marka yo. Ebele betela biso ta data 3. Oya bato be. C'est même ba wera son. Bato ba voko on est ebele, c'est pas qu'il na bita ba po ba ebele na linga bango tout ba fina ba tika ba. Oya marka yo na lobe ba ebele oui, mais oya marka yo. Marka ngai oyo solo ba wana boye. C'est ebele. To na ko tanga te D3 ebele. Voilà. Il s'appelle comme ça Inongo. N'habité ba vocal les agi tellement ya passi. Il y a Jan les agi passi. Il y a pas cité. Ça que non atmosphère à voir peut-être jour là. Si m'a été à la pébouite. Et mais si vous dans la terre ba polipe des trois. Il y a ça. Ça non moi bon à Jan vous que Jan ba bien. C'est celle. Le total à Jan. Après même en loba que à ignorer bato soit interprétant va lobi ndetika ignorer ne voyage au era lobi que atabotika qui est yi alingo ya ne déjà na mars c'est à propos wana bino me trouvant comment bino bato bozala boya ki na voyage moko et puis na bino ba bozala pembe na weranson. Bon en tout cas ba propos wana ya a Jan India loba boy nabi ki sel ba fanatique mingi mabe parce que les rois de la forêt là qui sabolingo pas ba petina. Mais ermo ba petine bazong c'est la raine ti bespire ba 12. Ba bossa na gei mo ronde kolo 12. Elle va pesi bazong. On comprend. Nga pona nga quant à moi son petit. Petit à Jan. On retire malobana. Comprendre. Balbana français mo balobara l'homme propose, Dieu dispose. Donc le begi non bon ou bien nga mona ba mars pe ku na zala kuna. Bon, si vous avez soit dans marche, on a des problèmes comme lui. Mais le roi de la forêt, au moins, ça aux l'essentiel, ça m'a pas mbolaé. Mais si vous bon, ils ont appelé Babi Nanenga Lola. Est-ce que vous avez une idée au Tchad 12? Parce que déjà, et il y a Bill Clinton. 12 ans, présentement, il passe pas dans un visa. Vous passez une minute. Ah! Non! Alors, bien sûr, vous avez pour une minute. Non, pour une minute, au moins, au union, se prépare à qui pour moi? Tout bête, ça, papa, on te prépare qui se te bête qui a des problèmes au Soudan. Mais pourquoi vous avez invité? Mais oui, ça a invité. Invité une minute, ça a invité. Non, il faut comprendre. Comment invité, vous avez Camille Balé. Non, non, comment on a polémique? Comment on a polémique? C'est ça polémique. C'est ça pas dire on a ça polémique. Dire au yalo. Mon le roi de la forêt Bengaki, il vient à Adjani Cécile. Adjé. Ayakit, comment était? Ah, c'est que non. Bato be o basenga ya Jani ba sepeli ke moto na biso yeyo batano no sesko une minute ba pc score non quel vocal que vous voulez yemo kuta tourner population quel vocal que vous voulez ba il est 13 ans GB immeuble kono no ba mo lokoti 13 ans kasi sala que non et sala que non tango a démarrer o moni ba wesh ba mystique ba ba yebi pe nanenge maka muisala ba vocal wana so kosigara. Oh, attends, il y a un kangi. Vous comprenez? Vous mettez les notes licolo pour notes licolo, t'es 13 ans, au moins 13 ans. 13 ans, on est bêta, notre couteau à bêta qui wana. Bah, qui dit ça qui? On dirait, bah, bêta la qui note licolo. Note licolo, t'es. Le problème est que vocal wana est à la licolo. Vous comprenez? Vocal wana est à la licolo. En plus, c'est ça, il y a un nous le biwana. Pourquoi télémaki trop longtemps? Pour la bêta. Cassité, yobika dodan. Fala ki sikoyo ye moro sesele vieux asala mayele parce que fanatique est la sikoyo do penalty. On comprend. Mais sikoyo tellement ce peut mutauti na se a chauffer ta voix te na se a matimbala moko wasala ki lo likolo. Et ça faut ça peine ba intelligence mo akatia. Sikoyo c'est là qui mais le roi de la forêt pésitant. Mais adjé fanatique non babé là. Adjani Batura mano bete pas fini ebite so mano solani wanga na ebite. Mais na yaka tanga bimi kaka, voix salaki malamu te. Ta voix salaki mabe, prise mona ki non. Est-ce que vous favorisez ça qui bateau ou rançon na lingaka?
non bato balinga Jani po basinga ki ye. Est-ce que bino wenge wana bino orchestration wana bo favoriser ki yo katinga moi tango venanga Jani voix sali moi kokoso wana hein tango venanga Jani voix ezalaki bien te. Okay. Après ça moni que non c'est ka Jani petit nanga voix neza bien te ya banana ekala ti on comprendre banana ekala mbala moko pour sauver image na ye va libérer mbala moko akoya pe ko bana deuxième plan musubo we et komi ya mabe so moi que faux voix ça non na ba caprice nango so simbi te mais oh baby ki Jani il m'a bien retenir to lo banine na kati wana bon ezalaka ka atmosphère à voir en fait. Atmosphère à voir. Nakati wana y avait à boire et à manger. Oyebisi biso aboye mbaka danger, obeteli biso banzembo ya belé à danger. Mais na ba public mususu balobi on dirait ko sauter zaki mingi plus que kobina. Mais wenge maison mère chaleur. Yembaka pena. Tango nkunga. Mais tango sengi batu ba wesh ba déclara ki non. Tous on a besoin y a les rois de la forêt. Biso babengaka ye showman parce que babeti bandule belé pe na baninga ya bakoto mais c'est là qui trop de rumba. Oui rumba c'est bon mais papa yo ebika ba hiver banini faut wesh penal nga pena que non ayembi oui c'est bon mais abina siko ya sauter kasi yango ambiance live yango wana Michael Jackson yo obano mona Michael Jackson te batu ba olela donc ça va pas yango ce que le roi de la forêt otutikala na ye kaye wana surtout Pedro papa finish voilà finish le roi de la forêt. Merci na bandeko nyoso bazo tala biso tozo chiter na biso mama lembe sûrement na kati ya émission na biso le goût du beau inongo batebele bazo tala yo batebele bazo beta ba calcul selon bango pe bazo tala préparation na bango ya musique selon bango pe ne balingaka beaucoup d'animation beaucoup de nini mais nabino moko nouvelle génération na boye même na ba animateur ba sentir ba cri phare na biango moko te ba interpréter kaka na ko interpréter est-ce que concert oyo ezalaki pona ko commémorer les anciens o ba leka la maison mère tous aki concert père relaxa bilonga na bino bot bateka bino. Bon question est bien là je crois le président Golf Kizo là ola nanga Christian Kinoa Fancy Mudabi Johnny Lebrun mon vieux ba ola nanga mon ndule wana ezalaki ndule mo boy 15 ans nanu ya absence ya le roi de la forêt en Europe on a scène munene aya ba voyage na yeme ya scène munene bongo ndeko nanga wa sabo tout ce pays ici bas beti mais fallait qu'il beta na ndule mais tellement temps ezalaki muke azuta ya bois kangote Jamaïque multicolore pepe formidable nana bois wana yo na Jamaïque Yanga formidable. Mon est binaki. C'est que Jamaïque a bin saki na krina. En dehors na yango, ndi ba cri o ya ba ancien animateur ba leka o pe stikala gravé na mitu ya ba mélomane. Bobeti si Jamaïque krina ye Moussaou pe si yango te 2 poids 2 mesures toujours. Non, au fait ils ont ba timing. Elle a ba timing de ba c'est là qui ba timing, tu vois. Non. Oui, je te dis vrai là, il y a un timing. Parce que le timing, awa sabo sala ki mundela moni ke salo isu na sali baje barbuka. Timing de peli. Awa sabo. Mais tout le temps dans le monde to préparer bakalate date bima. Wa siko to aussi sango tout. Wana zo kende biso Belgique. On a ba trésor ndundu ba papi kabuya ba lijo le temps favorable ba rozala. Wa siko bo comprendre que non bozo temps o biso bien ti. Okai muke zo ka yo ningo solo ba mais to sentir pe douce on est permanent na kata munoko no likola podium na bino pe douce depuis ka salaki bobwaki awa bobwaki feregola awa bobwaki batutu mais muto ya songisa musique na poto o il fallait bo remercier tant que combattant wa bundaka na ba propre sueur na yemo ka telemisa bino lelo bobeta bozo faciliter obeta ndule wana utangi ete c'est ça bon quelle ingratitude c'est ça bon oti ezagine.
Yo me maintenant polémique. Jamais polémique émission. Tout n'a pas une réalité où est ça la musique. Bon, et ça que non les rois de la forêt, c'est là qui pousse à fanatique au bazala qui peme nae. C'est-à-dire. Mais oui, ya ba no yemba nae. Tolingana to salisana, abwaki ba Koffi Olomide, abwaki ba Nyoka Longo, abwaki ba Redi Miss. Mais oki public moi ils ont déclaré. Ayet. Ya joueur na public. Tant ouais tilito ibolobi. Faire rigola. Oh. Soit ça à décevoir bango. Ça veut dire que tant que le public va gagner faire rigoler. Il y avait des Gaulois. Mais oui. Dans l'andole la bino ba Gaulois baza ba wengemen. Est-ce que ba warrior ba quitter selon yo ningo lobi. Ba warrior pe bazala ina bango. Ba warrior pe belé pe ba warrior baza ba wengemen. Bazala zelo mona ce que ba fan tout ya wengi bazonga. Rentre chez toi. Idéologie na bino rentre chez les rois sont les retours du roi donc moi parler na on se comprend tu moi na parler na on a ciseau d'or là na ngai dadi ika moi na parler mon Gaulois mon chair de poule que je salue de loin maman na chanteur côté ya ba wario moni fali ipupa côté ba village moni ba Fabrice ba spiritas na moni goga toto ya timbe bon tout bana wengeti mais oui fali moi na wenge oh mettre ça 50 hasard mettre tout sauter ka page moni na bi fali moi na wenge yo la na vidéo monter ya est-ce que fali yo na talisa le ka wenge otangi olobi moi na aleka wenge yo lobi ngapina lobati natikeli yo olanda vidéo monter ya yemo di cap la merveille à lobali biso batu ba pesa biso bilenga osala bandole ba vive na biso ba de la forêt point aso makila onde idée on est utaki wapi fala lo bagazwa ki idée ngata côté mususu mais pourquoi bika wera parce que makila nzaki ya wenge magre akena nga mususu ya mona kalinga vive na de la forêt c'est pas pour rien de la forêt alinga petit na fali mais polémique y a été pour na libanga parce que to beta concert mo na Beni le visionner ba waro ba la ke belé basengi fali na nzembo na nzembo chanson problématique les rois hésita kita yembaki tolingana to salisana fali ipupa e ba waro ba sepelaki non c'est un peu ça c'est pas voilà inongo to comme na biso na suka émission na biso message na yo na ningo lekeli biso na kata 100 microbe TV message na yo na bandeko tupi balingaka wera son na bango okolobela bango ni bon en tout cas message on a opé César que non biso ba fanat biso ba musicien oya bino génération Morote Arena Grand Paris génération Berceau biso yeyo to beti Arena Grand Paris on a posé ce que ba fanatique oya biso ba comprendre biso ba biso ce que bien vous allez toujours coacher branché avec les rois de la forêt biso de Kenaban toujours tinati majorité plurielle to sala o les meilleurs albums Morote Zoya na biki ba yemba rapé bo sepelara na tana biso bo pesi biso chance bino ba fanatique oya mutema to les aime fort. Donc, devant Bino, c'est ils n'ont pas comme les autres. Multison, multivoix. Fallait écouter. Et là, on a journaliste, tout n'a pas meilleur attend. Ah, quoi, rater le côté. Fallait na bola, na longa ba fokala ba tout balikana wengana kinga izana katiwa. On comprend. Malgré tout comme na suka mais bon, je sais pas là. To sale la biso, to rater na biso yango te, to sale la biso yango to bomba ki to kabwana ngonga na yo. Tokabwana ngana ngana zakinde wana tokabwangana wana monte ki guitare bimi en plus pesa na biso voilà merci na yo na mettre ça 50 merci na bandeko tout batali biso merci na réalisateur lelo asimbeli biso Regikuna yes exaucé to pesi mo théâtre merci na yo Alain Salambi les spiritas merci à Bibish Balomba merci na Magui Kilolo merci na Junior Botas to pesi mo depuis Belgique bakuna pesa talibiso na London na Yves Nakesa na 001 États-Unis d'Amérique Patrick Bendera to pesio bambo théâtre inongo to yokayo na biloko na yo ba vocal tout ya bato yo alika na maison merci okoki ko la biso moko to ka ko dana vocal ya ebo na Grand Arena à Paris on est qui est-ce que vous avez appel na épée bon et vous avez obligé de nous appeler na ici finance musala vous avez important
nasepeli sa bafana mpona nostalgie vocale na ye quoi ezalaka nerf na ye parce que ezali eloko na ye bandela biso na bango ok na biso ti likolo merci na yo Inongo. Bon na bana nani on bato to yo olinga non yo il faut dépendre na yo parce que yo non bandela so na faire toi tu es quoi fanatique te quand la journaliste na analyser pesa biso elo faire surtout non honnête fanatique pesa biso faire rigola pesa faire rigola là ba chanson imana wenge nati ba vocal obengalinga libanda ya mvula esika pongi kokutanga bisika nga na kolalela ye pongi ekipaka place te o ata na divana kolala nanga valera moto tuna epai ya nzambe oye tuna sengaki puni o tuna yula bosela rene minata Kigina sika shagisha rufana Jose Kongolo. Peut-être le slogan ya Jani. Oui, on les oluka pour moi makambe bele batelo. Oui, il y a chanson. Il y a grand arena on a. Ouais, beta gwana. Nalenga kiyoko moto kotambola na sani ambele likolo mabanga. Tiba soko siya balobi lelo limwenga. Eske yokozwa moto malamu lokola ngai kanisa yeye bazwaka mokano na kanda te yewe sone joni milongi bazwaka mokano na kanda te ma après siko to ya nani tozota watati wata toto ya tembe Gimalela eleki mikolo ebele mawe boyi nango kolibere esprit nanga elobi nanga epai otake ezalaki eske na baselaki kosale na bomoi nanga Julien Mukedi Goga wata baspirita se. Donc bon. Voilà. Merci Nayo, merci Nayo. Merci Nayo. Mais ba kokite la. Toko kama biala moko. Mabiala. Mutumo bakota na kataka. Azo couleur. Apo clôturer biso na wera ye moko. Ngai ko natanga me nazuwa chance to diplôme ya kosala na banke. Mozwi ya mpasi mave mavanga. Kitoko mama botelanga yango yo ekomi konzuluka na mitali mera mafuta efazi na regrete mokolo champion wa dole ya kozuanga mokolo Jackson Mombaka kozua mera ninti mamboto Olympia kozua wililika yoke mombembo yotiki nga na ndako na yebi yo kozonga Mosala na yo ezali lokola touriste lelo yo nakini lobi pe na poto okokende motema moko bete susu ya bolingo azali se kozelanga nakobanga noki na yo kantangwa mabe ebebi santima na koma malere wili bolingo soki bakotindaka na poste na tindela yo na mosike pa yo zali Azebele baba ebele clôturer biso na wera to clôturer to clore mission mais fona betilo eloko moko soya o fona betilo na moko biblo ki bele betela biso wera pourquoi ele biso ne loko na moko clôturer le biso au solo il faut wera sauf na ko on a 13 ans on médiateur voilà zongana nous voilà merci beaucoup Exaucé merci na bandeko tout bakota la biso merci na Benite topesi mbo théâtre Léa topesi mbote ya trop Shagi mavoka mavocation topesi bino bambote pesi besoin bino merci na bandeko tout bako soutenir biso de loin ou de près ba bisa biso ba défaut place na ba qualité pe place ezali eza émission na bino le goût du beau to lobela bongo merci nous voici toyoka vraiment de konabiso voilà l'artiste est là il est prêt avec nous voilà l'artiste est là voilà. Merci na bandeko tout. Merci na bino ba botala rabiso bo continuer ko s'abonner massivement
na chaîne Nabino respective. Chaîne yo ekokani na yo nanga donc chaîne ngo zalaka kombo sa Microbe TV donc bo s'abonner massivement, bo s'abonner, bo hésiter tout cas li place bongo na inongo ya biso qualité artistique eza likolo toyokaye mtoza capable multi-voix, multi fonction, guitariste, drummer, batteur. Voilà, l'artiste place ça yo. Yes, Meraniti Mamote, Papi Kabouya, Pasta Padoum Petit, Aigle Majeur, Sido Kassanda SK. Tobanda kinga na ye na pasi ye, utabo mwana, tangwango nga na salaki na nuna 13 ans, yelanga inenete, nanzela kelasi ezalaki nde foli damu, ngaikona kolela motema mozoki, banzaka bolingo ndenge to bandaki, soki na kanisi na kolela, soki na banzi na komi bomanzoto, na kufana nga martia bolingo nene, Sido Kassanda, yelanga inenete, Ivan Lukokie, yelanga inenete, nazela ye asilisa kelasi ya kobalangai, tongo nyonso akeneke kelasi ya kanandako, ngaifona futela kaye batiki, ngaikona sombela kaye basila bise, nganeneta na futela kaye ba minervale, maparana nga babengani nga nanda kompona yo, babalisi nga na mibali ya mbongo na linga kiti, bolingo ekomisa nga izo bakolanda kayo Fidel Mayala, anzulusi nga lelo sundoli nga vrema, soki na kanisi na kolela champion wa dole, soki na banzi na komi bomanzoto, na kufana nga martia bolingo nene, nadikaye. Alekaki mokole ngati kiata liloba te, na banzaki ya kokaki kozonga na le soir, soka ne baja na campus bombeli ngaye, kamarada yesenga, iti mon bébé, iti Jean-Le Gavroche, Didier Bouba et Octavie Davinga. Je me sens béni de t'avoir rencontré dans ma vie, Yahweh Ranson et les rois de la forêt. Je ne peux pas faire la polygamie musicale, la fidélité c'est mon domaine. Charles Gavroche tourne John Makamwa koyebisa dadika, mobale mona badakyoluka na vina nga mobimba yeyo. Amemanga itina deje se bare nga na love, bashegi akimpwanza ye ngana kweka o. Oh là 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 mon bébé, vainqueur Fidel Mayala. Oh là 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 mon bébé, Mugedila e. Ye masoto ya nasi longa bonsai ngoma mae. Inkanka Dubai, aso sukia onodi abambale. Onote piami bonkano kambende boyongo bolomi okabapuka. Soba nansoni mwenge to sonage bambale lovumu. Dila papa lulingai. Dila ngaye vangantama. Dila ngaye yawerantsone papa nexose nagladi. Oh là 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 mon bébé vainqueur. Tu es le plus beau cadeau que la vie m'a donné, mon amour. Avec toi, tout est différent. Mais depuis que je t'ai vu, tout a changé dans ma vie. C'est la vérité. Moi, si alanda kamobali ya tiake à l'aise na love.
bana wenge balinga kangia mawera sona ntina ye moye bimie me malili zosila kakateo mbule betie me malili zosila kakaveo espoir ya mbule zate ya nowelenge manangai espoir ya mbule zate na lela bébé. Voilà. Mesdames et messieurs, merci Nabino, merci Nabaye, on est sur scotché, branché. Il nous comme une souka vraiment émission Nabiso, Bambote no pas banani, to clôturer émission. En tout cas, Bambote na bon repesa na son excellence Gentini Ngobila Mbaka na mon le sénateur Simon Ikamba, pourquoi pas Mayele Dinacheche prêtre Mboka le King Bobby Way na mon le Platini Lupini, pourquoi pas wa Bakula Guy Malela le prince, hein, mon vieux King Bobby Way, pourquoi pas Daddy Ika na mon le Yakonde Basheg Kimponza Oyanga le grand félin. Voilà. Le soutien aux arts, toujours blague ou tout ça. N'a mon il sous super, n'a mon Crispin Petit, ça coco les bourgeois. Il y a Jamari Botter, il y a Fanny Kama. N'a mon sous Lily Wabel le label, Charlie Molangi, donc ils n'ont pas comme les autres yo. Voilà, ils n'ont pas comme les autres. Le V-Black, merci Nayo, le V-Black, mon kondi, il y a KV, Topesio, il y a Métis, il y a Métis, Pena, il y a Nabiso, mon kozo soutenir. Émission Nabiso, merci Nayo, merci na maman, merci na Mandegotou, Patala Rabiso, que cette émission est à la Nabiso. Restez toujours branchés et au revoir. Merci beaucoup.